Bande konanga na pesi binombo mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ye ko partager makambu na bino makambu o Nzambe alobaki na ngai na yebisa bino. Na zoya ko yebisa bino makambu o lolenge o Nzambe alobaki na ngai. Po ete Nzambe alobaka na ngai ke le nazo biso makambu loba epa ya bato yo lobaka ngo. Le yo zo kanga makambu wana mwaye na peso susu message mususu ezalite. Dona makambu ya Nzambe ezalaka soki Nzambe azo loba no makambu loba na bato yo bimisaka yango lobaka yango. Olobi yango pole yo lobi yango ndenge pe Nzambe akoya lisusu koyebi sosu mususu. Soki o deja sa yebisa oyo zo bimisango to zo kangango zo lobango te. Lolenge ni na koya suko bakisela o mususu bande konanga yo moko biso moko to kanisa makamba yango to bondela pote to kende na makambo o Nzambe alobaki nanga ezalaki dimanche leo toza mardi ezalaki dimanche nde Nzambe asolaki nanga makambo wana to bondela na komba tata mwana pe ya Molimo Santu kona bomo ikona bikamwa Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso to pambolio to kumiso to neto leo pwe toza malamu mingi kumisama na yo lelo lobi pe libena libela na pesio merci pona bomo inanga pe bomo ya ndeko nyonso o akolanda video o papa merci po ete toza na bomo yo nde muto sali biso ngolu merci pona nyonso zolobela biso nkolo oza malamu mingi nazo partager makambo oyo lobaki nanga na bandeko nyonso ya mwana kolo tikete Molimo Santu za nanga kamba ngai o nyonso ya yo te za musika nanga na kombo na Yesu pe na nguya na Molimo Santu na bonde bongo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu amen. Bandeko nanga ndeka na oti koloba ngai mama Deli merci na bandeko nyonso o bozolanda ba video o nazo partager ngai mama Deli na chaîne o tolobela makambo eza spirituel. Bandeko nanga makambo o eza spirituel mingi ezalaka na opesa no exemple avant na banda na kende na makambo o Nzambe alobi nanga omoni okozala malade na opesa ba témoignage ebele ya bongo sima okozala malade Nzambe alobi ke obiki Nzambe abiki na bikisio okomona pe ba ange baye basali penza opération babiki basali yo mo lobiki ete na biki mais olamuki bozaka kana malade yo zo comprendre te mais na mulu pe ba ange ba ki pe ba longoli eloko ezaki osala nga passe mais ndeni nga nazaka na malade ezalaka na ba façon to lobela na ba vidéo oyo donc nini esalaka bongo ke omoni pa loboko Nzambe basali opération na molimo mais olamuki ozaka na malade nini ekoki kosala bongo eza na bavole ebele miso ekozala ke kondima na onde eza te yozo doki ezozala ta misu bo misusu ezaka na bandenge ebele ona kolobela na olobela makambo wana donc makambo ebele ezalaka o biso to omona na molimo na misu ya kibomoto mais na molimo se changer nango position bino bo omona mutazaka gravement malade babia kokufa nzoka na molimo si babikisi ye Nzambe sa tindi ba angelu ba balongoli malade wana na nzota mutu mais bozo mona ka mutu azaka malade ozo mona ka ozaka malade mais nzoka so bikaki na yo mais yo ozo mona ka kozaka malade mais omona mutu wana bandiko bonga ta musu pe ozu yo mona 6 mois nde aiko bonga komi bien bokamwe babi to kanisa ikuta kobika na ba médecin babaki obika te akufa to kanisa ikuta okufa metala abiki nzoka ndesa abikaki na ye banda kala abikaka na ye deja ozomona donc ezosenga kondima ya mutu nalobi na bino exemple o pona nini pona makambo o Nzambe alobi na ngai na yebisa bino nazotanga pona komaki yango pona na lobango lolenga lobela ki voilà donc oyo Nzambe alobi na ngai naloba na bino naloba na ba congolais surtout naloba na peuple congolais naloba na bana na ye yango ngai mama Deli na ye koloba yango nde na kolendisa pe muke selon ngai après mais nazoloba na makambo oyo Nzambe alobi kolaza na biso po ba ni nango ekoma kokata briske
terme espace eza moke funa bongisa espace na nga mais nasepela mpe ka bon mpo tokende asu na bavideo milai mpe ya makasi te. Ok, bandeko na ngai ezalaki dimanche wana nabondelaki na nga ndeka tobondelaka ezalaki na temps oyo nga mpe na nda ezalaki kotanga bible nde nayebisaka bino so obondeli osisi ofandi na yo zwi position na yo ofandi no bandi na yo kotanga bible eza batemps moko ya kitoko oyo epesaka moto espace mpo asolola na Nzambe. Voilà, pendant que na bon mambo ya Nzambe ezalaka oh Seigneur. Ok, nena loba boye omoni mambo ya Nzambe yango omoni Nzambe aza Nzambe ya multi système ayebi nga nazalaka mikolo wana mikolo mosusu osola mingi na Nzambe pendant que oza kofukama pendant que ozobondela ya kofukama nde osenti présence ya Saint-Esprit ale pa Nzambe azosolola na yo. Mikolo mosusu omona leo ozotanga Bible ndeti mikolo do ndeko na nga so comprendre que mikolo Nzambe azosolola nga na baetape aboye mikolo mosusu Nzambe asolola na osisi na obondeli osenti présence ya Saint-Esprit ma osolola na te obondeli ozosisa leo ozotia moto lala leo olingo bando ozwa pongi nde omona abando solola no ta moto ala moto okuta bi ozolala pongi makasi boye mpona ni na posa na solola nao donc omona ke mikolo wana azosolola nao modèle wana donc omona mikolo mosusu azosolola na yo na matoi ozoyoka yoke na matoi mikolo mosusu ozomona ke ozoyoka Nzambe na matoi te me na kati ya motema na yo bolimbisi ozoyoke na kati na yo na kati ya motema kati oloba na kati na yo azoloba na kati na yo mikolo mosusu ozoyoke na libanda na litoi mikolo mosusu ozoyoka donc ndenge wana donc yango siko mpona koje mpona loba te ke eza na temps wana nde Nzambe asolola na mutu mpo ozala osali bon Nzambe asolola no te nzoka Nzambe azozela yo osilisa olala bien Nzambe azozela yo ofukama ozala ya ofukama donc eza kama moko donc il faut ko comprendre donc donc Nzambe asalaka kama na ndenge nazaka Nzambe ya multi système ozomona donc nde siko na oloba mikolo oyo nazosolola na Nzambe so na otanga Bible ezala na baperiode mikolo mosusu omona le ozotanga Bible ozosolola na ye ezala mpe mo ozotanga Bible boye ozosolola ni na monoko na yo moko kaka sina explikango mpo toke mosika te na monoko na yo moko kaka ndeti ozotanga no Bible Nzambe asalaki makambo ya kokama alebandi kobima yo intel komba mutu pe intel aza na bitumba boye yo ozomona lokwa otanga o na Bible wana ezalaka nga mwa moke pasi mpona kosezir yango po ezalaka mingi na susu kaka alekati mbala mo makambo ok so osusumuki te obandaka koloba ozoloba mais so osusumuki kaka ekimi mwa ta mosusu ozobondela ozotanga Bible exemple ozotanga na yo bana Israel balongwaki na bowumbu Nzambe akabolaki mai exemple na opesa akabolaki mai boye ndeko na yo azokufa aza fo bondela mpona ye po aza na bitumba makasi ndeko na yo wana kombo na ye intel aza na bitumba bondela mpona ye po ete ekota mabondeli mpona ye mosikole yo omona ome makambo na oloba na otanga ndeni na kotanga makambo boye osusumuki ekati obondeli donc foko wana nde ezalaka mpasi mpona nga na maîtrise yango makasi te vraiment mais soki eza na olika mwa mokuse okaka papa ekati pere osusumuki kitoko donc oyo sikoyo nazomona mikolo oyo eza ke nazotanga Bible lero ozotanga mba moko bandi komona lokola vision bandi komona lokola vision Nzambe akomi oloba no akomi mpe kotalisa yo bongo alilere ekata ozongisi kotanga Bible ale bongo ezoya teleme ebele bandenga mwa mikolo eleki ebele mais le na osisa makambo nyonso ebungi na ngonga le na osilisa omwa makambo ebele le na ndotanga Bible Nzambe abande koloba na makambo ebele pendant ke na otanga Bible mais ndeni na liboso na ndo ba ezaka Nzambe akotisa kati na nga mais le nazili kosusumuka ezali mpe likambo moko ya motu boye nga bi
eza ba message oyo nzambe azopesa nde sikoyo nakomi na système soki nazotanga bible eke nalobi mwa likambo bato ebeli bozala mama Deline kende kaka koloba makambo oyo nzambe alobi biso na Deline tozalaka presse te soki ozalaka presse nayebi te ke yoka ba message place mosusu ozomona mpo funa expliquer bato na expliquer bato makambo ndeni ezalaka ekosunga me bato mosusu bazalaka nga bokomela ansu makambo wana te ba oyo bokolanda video oyo o mama Deline kende kaka na makambo olingo oloba na biso bozalaka presse na mambo ya nzambe ese mambo na oloba ezosunga bino te nde na oloba bona kuna koti na message oyo na ye nango te mais oyo kutuka ematinga na bando expliquer bino boye kosunga bino te ozomona nga loba mingi me mamu na loba eza nécessaire nga mona yebi ke mamu na loba ke belebele ezalaka nécessaire mpo so ezalaki maloba nécessaire te na olingo loba ebelebele boye te mpo moto aloba ebele asumuka mingi mpo alobaka ebele me nga makambo nalobaka ebele nga mona yebi ke makambo nalobaka ebelebele monoko na ngai elobaka ebele ezalaka makambo oyo eutaka pa nzambe ezalaka bien mpo na kobakisa implice na bomo ya motu moko bosilika te po esalaka nga bien tozotanga message otanga commentaire moto abime mama Deline ozobaluka ozozwa bato temps kende bamona likambo oyo nzambe alobi so bomoni bolekaka oleki mbamo wu okeluka nga tala bona bavideo ebe so na mo moto aloba ebe na keiza keluka boyeboye me okorate makambo ebe na Deline TV ebandeli ti suka edifiaka bato naoyebisa bino verité nakosi bino te ebandeli ti suka edifiaka bato kutu mosusu omona message oyo kutu na ye nango ekoti ku makasi te me makambo oka nazolobaloba omona esungi bato nazwaka yango na batémoignage ok bolimbisi kola limbisa eza kaka remake oyo na ngai naloba na bato naoloba nini nakeka na message oh Seigneur nafasango nabandela video bolimbisa yango na ngai naloba ke ezali ke lere ozotanga bilele ndeti mikolo lere na koremake ke nzambe azosola na nga mingi pendant ke naotanga bible nde nakomi koenregistre nazwi soki nazotanga naotanga namoni mwa likambo moko eyelinga vision moko to likambo moko na kati lero ozokata bandeko na nga fosenga bolimbisi mpo oza en plein présence ya nzambe fosenga bolimbisi nasi bocomprendre osengi nzambe elimbisa ngai nalingi na enregistre makambo olobi na nga mbala moko ale ozwi telefone ozwi tana ofongoli tatata oenregistre maloba oyo nzambe alobi oenregistre otiki ale ozongi nosu kotanga bible obondeli bolimbisi kolo limbisa ngai po ete nalingaki na enregistre makambo oyo olobi na nga mpo nabosana yango te okontinue kotanga tata ezwaka mwa moke temps alomona kooloba nosu makambo mosusu alobi na lisusu ale après le azosisa bikolo bolimbisi nalingi na enregistre makambo olobi na nga mpo nabosana yango te ozwi kozela na oyo etape so permission ok moko apesa ok oenregistre mais olobi ka bongo oenregistre ozongisu na priere osengisu bolimbisi c'est ça ezaka te boye nzambe alobi na eke na enregistre makambo nzambe alobi oenregistre wana eza sine impolitesse nzambe na biso alingaka baimpoli te alingaka bongo te ok Saint-Esprit aza mutu Saint-Esprit aza mutu aza kati na yo aosola na kati na yo aza disponible na temps wana pardon amoni ye azala disponible tout le temps biso nde mutu azala disponible te Saint-Esprit azalaka disponible tout le temps mpo sola na biso nde bato tozala disponible te donc nali naloba boye donc na temps wana Saint-Esprit amoni ke yo oza disponible mpo sola na yo abandi komanifeste abandi kosola na yo okati ekamba mona enregistre papa po enregistre boye sine impolitesse akokata pe mbala moko loba eza nécessaire ekokata pe fo osengaka bolimbisi vraiment nasi bozwi implice voilà nde nakomi koenregistre makambo oyo nzambe alobaki na ngai nde après koenregistre nde yango bomoni nakomi yango mokolo yango mpe dimanche yango mpe ayebisa ye nga nzembo ayebisa ye nga nzembo apesa ye nga nzembo nzembo toyekola ngo balebeli nzambe aopianga banzembo mais nazobimisa ngo te mpo toyekolaka ngo toyekola ngo
eza nzembo mo vraiment kitoko, eza nzembo mo kitoko na relaxation bandeko to yekola to yembaka ngo vraiment banzembo ezouta pa nzambe nga na ebosala nzembo te ngaso banana sa nzembo na ebite na obanda na nini na osuka na nini mais ye moko apesi nzembo na mélodie do to banda koyemba ngo apesi ngo dimanche wana na registre on a yekisaki da papa Didé to yemba ki on déjà na papa Didé na relaxa pe bandeko to banda koyemba ngo nzamba zo lokumu pona ngo. Donc dimanche wana nde nzamba oloba nanga boye pendant que nazali kotanga Bible nzamba lobi nanga boye batu bazokoloba ke basolda bakimi na Goma. Ah Seigneur sunga pe bana nao. Ok yango bomoni nde na banda ki video oyo na yebisaki bino ke tamsu biso to mona makamsu menzamba omona o biso to mona te le ya zoloba na biso ndeti tala mambo zoleka na Congo to mona ndenge to zo mona Congo ekei so to yebaki nzamba solo te so to zaki na nzamba solo te nzambe o alobaka te mbe na moment o ndeti nga nazaka na tension na zolala bapori mpo na tension na yebite so ngeme manga wapi mais loko na yebi nzamba solo pe nzamba wana lobaka pe le azoloba bina biso toza na kondima ke maloba na elekaka te esalaka ozomona yango moni tozomona o tomona ke vraiment toza na suka boye mais eza nango suka te nzamba azomona makambo mosusu biso tomoni basoda bakimi na Goma nde bayebisi biso ke basoda bakimaki na Goma si bazwi yango na moment o atokoti na ba France 24 boboye information vraie bazoloba ke Goma eza na maboka ba M23 eza na maboka ba Rwandais na M23 nde toyokela mais boyoka o nzamba lobi na nga boye batu bazoloba ke basoda bakimi na Goma. Batu bazoloba ke basoda bakimi na Goma. Batu bazoloba wana nzamba zoloba na matoi nanga. Batu bazoloba ke basoda bakimi na Goma. Banani yango wana o bazoloba ke basoda bakimi na Goma. Abi nanga basoda bakimi te na Goma. Abi basoda bakimi te. Basoda bazawana na Goma. Abi basoda bakimi te bazawana na Goma et puis bakobunda. Wana o non ya liboso nzamba lobaki na nga yango wana. Ah bande ko na nga vana ke na o mibale to développer mo mke wana. Biso tozomona ke Goma bazion na ba M23. Toyokaki toyokaki. Basoda bakimi toyokaki basoda baza na ba bibundeli te baza na ba mission te ammunition ammunition ngape baza na ba munition te chiko boyebi kamne na loba do bibundeli baza na bibundeli te bazalaki prêt nde biso toyokelaki bazalaki prêt ya kobunda mais lokwa bazali na bibundeli te bawazalendo bakimi na bango bake na bango basoda na biso pe ba fait DCP bakimi fa DCP bakimi bamsuku bakoti Rwanda toyoki basoda ya bangole babomi bango bazongi na bango basoda ya Burundi je crois Burundi bazongi na bango. Voilà menzamba mpungutulendo alobaki na nga dimanche oyo utikoleka leo toza mardi alobi na nga batu bazokoloba ke basoda bakimi na Goma bakimi na Goma do bazali sute na Goma bakimi banani yango bazoloba bongo ke basoda bakimi na Goma alobi na nga basoda bakimi te baza wana na kati ya Goma toka précisa ki Goma o biso na kibomoto toyebi ke Goma si bazwaki yango na moma o tozande kobunda na Bukavu kuna tozobunda ne na Bukavu kuna bazozwa su Bukavu so bazwaki on suso mukolo nini selon biso mais selon Nzambe o ayebisi nga na matoi nanga alobi basoda baza na kati ya Goma
bakimaki te bakimi te baza na Goma wana epuis bakobunda mpe bakolonga wana oyo Nzambe alobaki ya liboso. Ok, bato boloba na te mama Deline ozoloba boye mais eza bongo te sina expliquer bino. Nga nazoya koyebisa bino makambo c'est ça. Après l'air alobi na nga bonga bi ok Nzambe azwa lokumu. Na continue na nga na sengi pendeka na yebisi bino na bi Nzambe bolimbisi na enregistre yango. Poso na enregistre te na kobosa nango. Nazwaki pe telefone na enregistre ki après nazongela ina kotanga Bible, nazongela ina kotanga Bible papa. Après ayaki koyembisa nga nzembo ona yebisi bino na yembaki nzembo azo yembisa nga nzembo do bandeko na nga non te mambo Nzambe te meka Nzambe nango yo kelenge ya Nzambe. Ndeko nanga meka Nzambe mama Deline oyo kelenge ya Nzambe. Nzembo ezoyemba na kati na yo, nzembo ezoyemba na kati na yo, ozoyoka nzembo ezoyemba. Nzembo yango ezoyemba kitoko, na yembela bino yango, Nzambe nanga ezwa tan ekata, Nzambe na yembela bino moko mosusu, ozoka nzembo ezoyemba. Nzembo ezoyemba na kati no wanga nafandika wow. Dona ndo tanga Bible nde na oyebisa bino biso toloba vérité. Seigneur, kozala no elengi koyeba yo te. Eza elengi moko do non. Nakana ndo olinga mokili te nakala lelo te lelo na oma olinga mokili. Nakana ndo olinga mokili te nga balobi lola. Babi lola bisengo mokili o bapasi injustice mambo ebele. Nzambe salanga na ya nanga lola. Bisengo mokili eleka kwa bona za na mokili o bisengo ngo eleka na ebete ndo bisengo bo ezali na Nzambe ndeko nanga meka Nzamba mama Deline Nzamba mpuntuli ndofu muisu wa mundele te wa mutu mwindo molimo santo to ebie na kombo na papa Kimbangu meka Nzamba no yokelengi nga na yokelengi non te na sepela na vivre na mokili bolimbisi ezaki vanta te boloba mama Deline za vanta Nzambe nanga yaki vanta te bandeko na mamiso nge kitanga likolo esengo video ngona bandela ngo to na tila bino makambo kana ebite pourquoi na oza video boy Nzambe nanga molimo santu kambanga esengo matinga leno no nzembo wana bandeko nanga tozalaki ngolo bakabo atozalaki nga nazoyebisa bino vérité atozalaki ngo zoyoka nzembo wana ezoyemba kati no do Nzambe mutu aoyemba kati na yo Nzambe azoyemba non undi bali busona na yoka banzembo ebele emo mwana munoko na mona zoyemba moto za place moto zoyemba nzembo eyemba mate au moins journée mbana yemba nga pe na tikoli na enregistrera banzembo do naza dongo yo do ozwa banzembo na yemte so babenga ngo don nini don ya ozwa banzembo koya nango do na don wana ya banzembo vraiment na nango Nzambe funa banda siko bimisa banzembo mpo eya kasusu ebele na mélodie na mamnyos na ndenga oyembela vraiment nzembo ezoyemba kati na nga ezoyemba na oki elengi wana na oyo kaka nzembo na Bible na anka na maboko na oyo kaka nzembo wana nzembo kitoko nzembo ezoyemba kati na nga ala prepe le nzembo sili na lobi nkolo na posa na enregistre nzembo opona mukili na biso pe toyebi yango te nazwi na enregistre nzembo na nga eleki toke na message mosusu Nzambe aki koloba na ngai pandake nazaki kotanga Bible oyo vraiment nga mona comprendre mukie na comprendre mukie na senga ki explication plus mais apesa ina nga te mais na yeka koloba oyo peut-être suite na to zwango après to yutkende na obo po Nzambe aloba makamso koloba no likamo pona mutu mais asilicité abandika kolobo moi après 2 jours 3 jours 1 mois ayeko zong selo yesu ko continuer susu likambo ni zaki bo ayeko continuer ngo zomona c'est ça na iko bisabino alobi na nga boy pendant que nazaki ka kotanga Bible Nzamba bandi koloba alobi libanga wana ezali ya bawazalendo libanga wana ezali ya bawazalendo libanga wana ezali ya bawazalendo
oyebi place ezali tuninga question oyebi place libangana ya bawazalendo ezali na mizongiselaki mpe réponse te ye moko azongisi ezalaka na ebandeli ya mai esika mai ebandaka esika mai ebandelaka nde esika libanga ya bawazalendo ezali na bandela nzambe alobi na nga libanga wana ezali ya bawazalendo oyebi place ezalaka nazongisaki na réponse te ye moko azongisi ezalaka na ebandeli ya mai libanga ya bawazalendo libanga wana ya bawazalendo ezalaka na penepene esika mai ebandelaka na penepene wana esika mai ebandelaka mbala moko nazalaki curieuse libanga wana ya bawazalendo siko liaka lobi na nga libanga wana ezali libanga wana eza libanga ya bawazalendo oyebi place ezalaka ye mo mpe abi ezalaka penepene ya mai esika mai ebandelaka voilà ezalaka penepene ya mai esika mai ebandelaka sikoyo nde ye azoloba na nga bongo ezalaki bandeko na nga on dirait ke se awuti koexplike nga likambo ya libanga ezalaki ke se awuti koexplike nga likambo ya libanga sikoyo nga sikoyo natuni nzambe nga bi libanga nini yango wana oyo ozoloba na nga ke eza ya bawazalendo ezalaka penepene ya mai esika mai ebandelaka place nini esika ni mai ebandelaka epuis libanga wana eza libanga nini yango esalaka nini yango ya bawazalendo esalaka nini yango natuna esiko question wana na façon ke le ya bandi koloba nange azoesike ngo ndiye mutu mo nayebi de ya libanga yango ondiye mutu mo sa ayebisa nga makambo ya libanga yango nde natunaki nzambe bongo mais natuna nzambe bongo mais nzambe ayaki kozongisela nga suite te mpo aexplike nga ntina ya libanga na bandeko na ngai avant nakenda message ya misato to développer mwa moke likambo oyo ya bawazalendo esika naye kocomprendre bandeko bawazalendo wana natunaki papa dide bawazalendo baba nani mpo nzambe alobi na nga mpona bawazalendo nde papa dide abi bawazalendo baza kaka babitan kaka ya bacivile babitan kaka ya este kuna oyo batelemaki basali mouvement ke babunda mpona ekolo batelemaki nga binzambe aza na bawazalendo naye kokanisa mbala moko odimona tila bino ya prophète Jonathan alobaki eleri commandant na bengi ayebisi alobi prophète bawazalendo bazose multiplier et puis naye comprendre que le nzambe abi bato bazobake basoda bakimi baza lisu na Goma te naye comprendre que nzambe azobeta sete peut-être na basoda oyo amikuse oyo bayo oyo toyokaki na deuxième jour ya guerre kuna oyo ebandi oyo baguerre wa mikolo na Goma kuna oyo toyokaki ke basoda mikuse babimaki bazalaki 4 apres base multiplier bakomi 40 apres bakomi 400 toyokaki lisolo wana ese lisolo wana eza faux na ndimi te ke eza faux bandeko nde naye comprendre nga bien de basoda oyo nzambe azolobela ke bakimi te baza wana na Goma mpe bakobunda bakolonga na moni eza basoda oyo amikuse basoda céleste basoda na ye wana c'est ça bawazalendo soki base retire exemple bake quelque part eza te ke bakimi eza te ke babangi baki kozwa bainstruction naye comprendre ke bawazalendo baza bato moko baza na spiritualité ya Congo bawazalendo baza na spiritualité ya nzambe oyo ya Congo bawazalendo wana nazoyebisa bino vérité nga na comprendre
do bazana libanga moko do libanga oyebike na bandi ko kanisa na tele ki bino video moko ya nani ya Masambukidi ya papa Masambukidi abeta ki point moko mukie wana alobaki ke mabanga mususu ezali ba or ba diamant abi misusu ezali ya pouvoir abi yangwana libanga moko ba memelaka musée ebungaki boye or so diamant ebungaki abi mabanga mususu ezalaka ya famille bandeko nanga non donc naiko comprendre peut-être eza libanga oyo bajara libanga oyo papa Masambukidi alobaki po nzambe ayekoloba naka libanga wana ezali ya bawazalendo oyebi place ezalaka ozomona donc naiko comprendre swati ezali ta mususu le papa Masambukidi apesa message ya libanga nde nzambe ayekopesa nga explication do bawazalendo papa Masambukidi abaki mabanga mususu eza na o diamant or eza na ya puissance moko mystique quoi eza ya normal boye te ezomona eza ya puissance mo mutu akozwanga atiango na nzoto na ye azomona makambo ya vi na yo mobimba mais alobi ke libanga ne ezalaka banga mingi eza ya famille na famille do bawazalendo baza na libanga na bango ya pouvoir eza pembeni mai ebimelaka bato mosusu nga kuna comprendre mai yango place mai ebandelaka nga na comprendre mai yango ebandelaka wapi place mai ebandelaka mai nini aloba epi fleuve te abaika place mai ebandelaka nayebi te so eza place fleuve ebandelaka nga nde na comprendre ekozala place fleuve ebandelaka place fleuve ebandelaka je crois nayebi te fleuve ebandelaka wapi abi place mai ebandelaka ese place océan ebandelaka toyebi te ozomona aexplike nga plicité yango na ku mutu oyo akoyoka explication oyo alobi nakende landa libanga na ekosala eloko te mpo eza ya bino te ya famille na bino te eza ya bawazalendo nayebi te nkombo wazalendo euti wapi soki eza tribu moko eza na nkombo ya wazalendo nayebi te soki eza village moyo wazalendo nayebi te nkombo wana bazwili yango wapi eza ya bawazalendo baza banani bato boyebi plus boexplike nga na commentaire bawazalendo banani ata na audio ekozala bien boexplike nga plus si bawazalendo bozala namonaki nzembo mobo bazoyemba nzembo wana bazoyemba bozala na meka oluka mokeso na omona nameki koluka nzembo wana moni yango te nzembo yango banda koyemba na ndo mona monoka mikolo na TikTok bawazalendo mtu banda oyemba soki nini nzambe ampungu soki nini le na koti na ba commentaire bato babi bungu bato yango bazobundela Congo bazoloba su nzambe ampungu soki ndenge nini wana na comprendre ekute ngabi bazoba nzambe ampungu bawazalendo ndo esika tiko na ko comprendre sikoyo ke a partir de nzambe alobi na makambo na ko comprendre ke bawazalendo wana bazaka otomona te baza na spiritualité ya likolo bana spiritualité ya likolo de baza bato oyo bana puissance moko oyo vraiment nayebi te donc ndenga na comprendre nayebi te soki bino bo comprendre bon peu nzamba lobi penza abili banga wana eza ya bawazalendo abezaka pene ya mai esika mai ebandaka ok yango na ninga naloba na bino mpona basoldat na biso ya bawazalendo bon apa wana mususu ona kokai koloba eza kutu na mambo ya mboka penda te eza boye nzamba lobi boye nzamba lobi na ngai ezali ka le même jour na loba ba message o a dimanche nzamba lobi na ngai alobi ke yebisa bato abina nga deline yebisa bato ngai nzambe nazosepela te ngai nzambe nazosepela te nde bato bazoloba maloba oyo yebisa bato batikaka koloba boye batikaka koloba ke bango wana bayebi nzambe te bato wana bayebi nzambe te batikaka koloba ke bato wana bayebi nzambe te yango bozala na ntango pardon zela naloba ndenge
natanga ngwa eza moke mulai wana eza lokwa mate ya nzamba pesi biso bato wana batika koloba ke bato batika koloba ke bato wana bayebi nzambe te nakomi ona desordre bolimbisi na bandeli wapi batika koloba ke bato wana batika koloba ke bato wana bayebi nzambe te bango baza ya nzambe te pardon bato wana bayebi nzambe te boza na luka ona komaki bolimbisi bandeko na page mosusu yango te makambo batika koloba ke bato batika koloba na ko développer ngo ta mosusu bo comprendre te na développer na ndenga na comprendre nzamba asunge kata te bato batika koloba ke bango wana bayebi nzambe te po bino nyonso boyebaki ngai te abi bino nyonso boyebaki ngai te bino nyonso bozalaki ya kobunga boyebaki ngai te me ngai nde nasombaki bino abaki na rachetaki liboso abi ngai nde na rachetaki bino po lelo oyo boyeba ngai nde na rachetaki bino pe bozalaki kaka lokola bango boyebaki ngai te ndenge nasombaki bino ndenge wana pe na kosomba bango ndenge nasombaki bino ndenge pe na kosomba bango donc ndenge na rachetaki bino ndenge pe na korachete bango ngai mama Deli na mutema le nzamba lobi bongo ngai na mutema na ngai na mituni asombaki biso na mituni na kati ya mutema na nzamba asombaki biso ndenge nini ye asomba biso po ye asalaki biso ne lilingi na ye donc nga nalobi na mutema na nga nzamba asombaki biso ndeni po ye asalaki biso ne lilingi na ye koma ake koloba ke ye asombaki biso nde nzambe a répondre ngai alobi boye kosomba bino elingi koloba ke bozalaki bato ya masumu boyebaki ngai te kosomba bino elingi eloba ke do soki nzambe alobi ke asombaki biso elingi eloba ke alongolaki biso na masumu alongola ya boyebaki ngai te bozalaki na masumu ngai nde nasombaki bino yango nde boye koyeba ngai boyebaki ngai te ngai nde mutu nasombaki bino yango boye koyeba nga yango nalobi na yo ndenge bino bozalaki ndenge bango pe bazali ndenge bino bozalaki ndenge bango pe bazali nasombaki bino ndenge nakosomba bango ndenge bino boyebi ngai nzambe ya solo ndenge pe bango bakoyeba ngai nzambe ya solo yebisa bato bongo batika koloba ke bawana bayebi ngai te bango bayebi ngai te bayebi ngai te soki bino boyebi nga eza ngai nde mutu nasombaki bino donc voilà message nzambe apesi ngai nayebisa bato yango wana lobi yango ka ndenge alobaki nango me nga nde na comprendre yango na ndenge nini eza kaka nde tozoloba ke biso nyonso toyebaki na biso nzambe te ozomona en tout cas biso bato toza na bomoi na ngonga oyo bakoko na biso nde bayebaki nzambe basetre na biso peut-être basetre na biso penza bayebaki nde nzambe ozomona me biso nde toza boye toye na biso na bonza toye boye toyebaki nzambe te me nzambe na bolingo na ye asali biso leo tokomi koyeba ye toyebi ye totika kojuge bato ke bino boyebi nzambe te au contraire mpo na biso toteya bato nde kaka toteya bato toyebisa bato vérité toyebisa bato vérité ke wana o bayelaki biso aza na ye nzambe ya lukuta bakosa na bango bible eza ya biso makambo ezalaki boye yesu azalaki mundele te azalaki boboye mpo koyeba nzambe asolo bible elobi na biso
bokonza likolo ezali koyeba nde nzamba solo. Mutu so ayebi nzamba solo akangolami bandeko na nga. Koyeba nzamba solo eza kokangolama. Yango wana ndeko na nga kozela teke ozalaka nzamba zo sala po arachete bana na ye. Alongola biso na masumu selon ndenge alobi na nga. Nzamba ko sala yebi ke temps ya mutu eza temps na mutu. Nzambe soka